Bon, bandeko, Demer Nyangipe, alobeli oya bango prétendant. Oyebi yango bien, Demer Nyangi, Natania Mabedi, bazowelela se mobali moko. Pasteur Kalambai, Pasteur Mike Kalambai. Nakansa boyoki yango bien. Peniel pe Kotazali ayoki yango bien. Nayebi bokozela boyoka yango quelque part. Ndenga na zoloba boye. Bozoloba Papa Robo azosala neige toyoki yango esika moko te. Soki ezalaki bongo mbele toyoki yango. Mbele tomoni ata Yvette Kalombawa aye kosala bizeti. Mbele tomoni Peniel asumuki lisusu. Atuka bokanisa obokanisa. Menga onaye koloba na bino bel et bien Pasteur Mike Kalambai, Demer Nyangi, Natania Mabedi, bazozwa déjà prétendant na bango. Pe Demer à répondre to azo continuer ko attaquer yaye adversaire. Bandeko bolanda ngai bomitungisa na Yvette Kalombo te ye na liste aza te. Ye vraiment oyo eleka na Pasteur Mike Kalambai bumwana pe par hasard mbala moko pe kaka ezalaki pe bayebi ka ntina par hasard kaka. Alors bobanga pe te Peniel pe akosumuka na ye te. Bon, kote makambo oyo ekosumuka te. So boni botungisama na Peniel botuna ndenga bunga bongo abongoli motema asaleli nzoto mikolo oyo to asaleli te. Soko asaleli na Didier to na mobali mosusu ou bien misusu. Ça dépend kaka. So bozongo na singulier bozwi. Na pluriel bozwi. Soki pe boko continuer l'équation, boko continuer kaka. Mais awa, ils ont toujours les mêmes Mike Kalambai. Alongwa frère, alongwa cousin, akoma Pasteur Mike Kalambai. Asa toujours beau. Vraiment beau. Tellement beau. Bien habillé, élégant. Bois noir, teint original. Alors, aza mobali o basi nyonso bazolota. Yango wana lokola bengisaki Demer abombaki sekele. Abengisi Tania Mabedi. Encore ye akutana na bana mibali rare azwi émotion alobi yango. Alors place wana kibombanda ebandi mbala moko toye makasi. Monsieur a fui wana afinganga ona va répondre. Ma pasteur babenganga. Ma pasteur babenganga. Mosala na nzambe moko abenganga la kena ti l'église na ye. Ah bon? Bah oui. Ana atanya na bano talo na 2019. Est-ce que moi na benga? Mais na tala ka yo na yo ka yo sola ka te. Na yo ka yo clash ka te. Total la bino. Pourquoi ça bino te total la ka ba muno sur les réseaux sociaux na YouTube total la rango. Pour nous bien informés. Mais je t'ai regardé ça fait longtemps. Pour ni na bengolelo. Parce que ba yeko fingi, ba fingi ko yeko répondre. Alors de ça. Il m'a beaucoup conseillé. Alors bin nyonso linganga lobalanga conseiller nga pesinga ba encouragement na suka pakolinga. Na mimi na ngana kei ado pesa ba conseiller ma mbele vie. Ateli singa ma mbele ateli singa ba grandeur ya mangambo.
abina mamuso mambo landa te mamuso so tali yango bo bimisi batango kizengi bazoba tala boy sala analyse no comme tu le fais kende encourager nga a conseiller nga pe a epsinga tapola boy sala boy nzamba o permettre OK de liboso c'est ça et mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. D'accord. Tous les détails. Parce que moi, il peut lobby, mais en plus, ça nous des détails sur tourner parce que, parce que dans les États-Unis, la date déjà, ils ont calé. Mike Kalamba est international. Tour, soyez prêts, tenez-vous prêts. Et au Salabino, bien, n'ayez au Salabino, sopé. Bien, les cas, ok? Pendant ce temps de routine, on a tap Sandco. Ils ont des produits toujours disponibles. On a commis polele, le rôle à boulevard du 30 juin. Et ça peine un problème qui déconnera. Parce que maman malienne, Azana va perle de Yoni. Azana va perle, qui sera pas lié à Basti. Et Rosum, qui sera penza net kuto sala telo hôtel to yebi ata disonki. Ozani penza mobimba. OK? Donc, on a salé là produit à maman malienne. On a besoin de fertilité pour nous comme ma zénité. Papa pas au groupe sans zénité. On a des fertilité pour hommes et pour femmes. On a produit la règle du Bandeko Pasteur Mike Kalambai Kobala eza toujours na mutunai. Pasteur Mike Kalambai qui célibat, qui homme seul, eza makambo na ete. Soki kutu tango azalaki frère, centre de l'éternel, mbele sans chena kaka. Mais lokola koma pasteur, pona azwa mwasi acha na ndako, ezo dépendre na ye moko mutali boso, ezo dépendre na église oyo azokamba, eza na bagenre ya bato nyonso. Bato ya haute société ya Congo, bato ya classe moyenne, na bato ya basse classe, bayaka na église na ye. Na ba o bayaka 70 à 75% bana basi. Alors parmi bana basi wana 25% ya basi bazali ba âge oyo basi modèle Pasteur Mike Kalamba ya kocha na ndako. Pasteur Mike Kalamba ipa monaka bango. Bango pe ba monaka Pasteur Mike Kalamba pe ba o baza libre to baza na ba relation moko ya va et vient. Bango pe batalelaka pasteur. Tant pasteur azali célibataire sans compromis, alors baser en tout cas bakoyemba kitoko, bakobina kitoko, bakoparla langi. Mais entre-temps, Pasteur Mike Kalambai aza mutasala kombo, ataza pasteur. Donc, Toroyo, banda réseaux sociaux ya makasi, ba vrai chéri amonelaka bango na réseaux sociaux.
même na balabala na banzela na balabala Pasteur Mike Kalambai atiaka kate ata tieka eloko moko te kokobota po avant Pasteur Mike Kalambai atia litoi fo akutanaka na mutu wana to so bando kutana rare me fo asololaka ata na telefone surtout mutu yango mpo ya atia litoi fo amona ye yango wana abengisaki Demer Nyangi po atia litoi te me po ateya ye bapaster toujours babandaka litoi na mateya tout d'abord kotia litoi eza mpe kaka koteya abengisi mpe Tania Mabedi bon liboso occasion ezalaki te akalikilaki modele akobengisela Tania Mabedi occasion ezalaki te Tania Mabedi ntango asimbi rando ntango akomo popula akomo kotela sila Pasteur atiaki ka me ntango kaka répondre saratola Pasteur alobi c'est le moment abengisa Tania Mabedi Tania Mabedi ndenge nalobi bote ya Mike Kalambai po Tania ayebi Mike Kalambai akalikila ye mpe soki nga na bala na Mike comme Pasteur chante eza neti nazwi fungula ya paradis alors azwi vertige aye koloba ngo tina émission atatangi kombo te Jaël Show akutana na Pasteur Moïse Mbie mais Jaël Show alobaki yango après quelques jours ewumelaki mpe te mazwaki au moins 3 semaines to 4 semaines mais Tania Mabedi azwi kaka 22 heures alobi donc autrement dit Tania Mabedi à part kozala amoureuse bongo problème ya te ya Pasteur Mike Kalambai kutanaki coup de foudre so ezwi coup de foudre ndenge kaka ebetaka na nzoto ya moto alors Demer Nyangi azalaka trop sentimental te po Demer Nyangi ye vraiment mibali ata leli ata yo leli ye bacoup de foudre makambo neti akontrola yango bien mais Demer Nyangi ayebi kontrole oyo Mike Kalambai aza nango bote te mosolo Demer Nyangi aotala kuna azotala quelle stabilité akozala nango na Congo quelle importance akozala nango azomonaka kokota na classe moyenne oyo ya likolo donc Demer azotala bongo mais Tania Mabedi azotala beauté azotala ye mutu Mike Kalambai azotala bana bakobota papa bois noir mama bois noir bana moko kitoko azotala mpe bana peniel donc Tania Mabedi azolota oyo alotaka tout le temps famille mais na moment oyo Tania Mabedi azolota na l'homme
qu'il fallait. Na l'homme don du ciel et donc Mike Kalambai na moment oyo entre des mers na Tania Mabedi oya langwe Mike Kalambai ezali Tania Mabedi. Des mers, oui, azolula Tania azolula Mike, c'est vrai. Mais des mers azotala ensemble ya oyo Mike Kalambai azanango. Azotala beauté ya Mike Kalambai te. Azotala ba précaution na kokozwa. Soka bala na Mike Kalambai. Poli bala. Des mères na d'accord. Mike Tania Mabedi ana d'accord. Entre-temps, Mike Kalambai nana proposé à mon côté fiançailles ni copinage. Mais bel et bien, Mike Kalambai a tché bango na liste ya casting. Pour Mike Kalambai, ezaka bango te bato bengisaki. Sa bengisaki Jenima Kokonzoni na kanise tikali a bengisa Maria Tumba ou bien pesa bengisaki. Côté théâtre pe a bengisa la donna pour Mike Kalambai azana coup d'œil. Ya basi. Aibo ciblé. Turo alingite. Kokende linga congolaise na libanda. Ndenga swaki peniel. Alingi congolaise na kata Congo. Ezala na Kinshasa, na Lubumbashi, partout. Mais zala kaka influent. Mona nakaka na ba image. Pour Mike Kalambai, bel et bien. Akobala, mwasi oyoyo. Amona naka deja na ba image. Yango casting azosala. Mais Tania Mabedi ayebi teke ba misosi baleka kuna ndenge kaka ya leki bateya ki bango. Soki pa ayebi ata moko azo ignorango. Alobi te. Makambo pasteur alobi nanga alobaka na ngai. Mais le kola pasteur, un homme beau, intellectuel, akuta na gatina batu. Ya haute société, voire même na mokonzi ya mboka. Alors, fona keba na demeure. Ya liboso fona sambwisa lopoto oyo alobaka. Yango bomoni na rando na bango. Tania Mabedi alobi atanga na bano balobaka français banandako. Mais na classe baki mayele te. Autrement dit, alinga bimisa demer nyangi. Azanga mayele kaka zana lopoto. A ciblé pe bien pour wana pe pasteur Mike Kalambai a otalango. Po yebi mwasi oya balaki bote memaki ye. Atalaki bota mwasa sepelaki. Ba pare bombo ya mwasi basambelaka. Bongo mwasi sokazolo banglais. Beyon sikaka. Yango pasteur Mike Kalambai. Langi tout rezolo belerien. Atolo bagano chaque jour chiluba. A préféré kana yo. Atolo bagano chaque jour Kikongo. A préféré kana yo. Pe Mike Kalambai. Azopona lisusu teke o. Ekolo nonini.
donc ye kaka na kati ya Congo bisika zobala turo surtout basi obalaka mwindu babwa noir wane ya penza priorité na Mike Kalambai. Donc yo mwasi soko lingi okota na liste wana soko tchaka produit tika produit loba zala métis po Mike Kalambai alingi mwana akobota turo yo bazalaka neti bana o aliboso balanda couleur bapara siko soka za na mwasa métis akolanda pe couleur ya bapara soka bimi clair makasi mamane pe apembe mais siko soka bali mwasi apakulaka produit donc mwana akobima mwindu akobima bokoloba papa na ye pa ya mwindu bon mais mwana kotala ndamba mama ezozanga me nzoka mama aza mwindu te me aza pembe te me alaka mwindu detail wana mpe ezokonte alors rando love oyoyo eza nanu molai mpe eza histoire vraie ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.